na wele la kano eloko te nga mabe na nga na za contre ba antivaleur. Des antivaleurs. Oui. Mutu azoloba nini? Alobi ki alobi. Oh, na ko papola yo na ko sipela yo. Quel pasteur ni na matana chera papola muta azipaye. Occupé sur soki dia na kufeli mobali akoka musangai. Akufeli mutu. Na lobi soka kufeli mobali akoka musangai. Moi si lokola Diana. Taille van. Moi si ambishi. Pembe option. Okufela nani? Mobali. Mobali azambeta hôpital. Batirata tifoidi one, malaria one, sida one, pota mbasu one, pota njoko one, maladi ampeseka na mbetu one. Ndo kuveliye. Alobi anyokwami akembi. Akembi la ikri. Tolo baka plaza acha plaza becha be. Abi akembi. Akembi kuna na Ukraine. Amoni kuna challenge oyo alobaka challenge ekangiye na tolo. Azoke ne France ba misusu bakimi poto angosi. Fallait to vana tana maluku to lia pondu na kei. Okay ozongi nini? Tumbola Pasteur John. Na tumbola yenga na komi nani? Pasteur John auti Ukraine. Ukraine auti Europe telinga te. Oyoki? Ngonga no soke betite kobima te. Zela ngonga na yo. Okake ne kolia bikedi apoto pamba. A souffrir. Net lite yakanda na l'hôtel yendoto. Lite yakanda ifala bala na yete. O lite yakanda ifala bala te ye mwasi abongela ki ifala babala na namanike. Masasi kalikile. Balinga ki babala na eringa sala dio. Pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge ko tambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba. Bon, toujours souhaité pour vous les alati, pour ma camarade Zalabia. Mais espérons que vous alati et aussi la nzamba au libre sur vos alati. Ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo o consomme information ndenge esengeli. Yabiso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele. Hey Yogania! Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout. Eh bien, je suis là, j'ai mis Maïbel et les gros bébés de la presse congolaise. La giga, la fille qui dérange, je crois que c'est Pessibino, hein, comme on l'a encore une fois. Comme vous le savez très très bien, le monde artistique, tout d'abord, Ndeko, Diana Makila, hein, donc mascotte, Atika Kibiso, tout d'abord, vraiment l'avenir de Diana, la Boulungu, donc si Malapsoka, Bamatangezawana. Et aujourd'hui, je suis là pour m'entretenir avec évêque Petit Mukuna, Tosolane, asa artiste et comédien, mais le bagage éducatif, il y a télé la anti-valeur na musala oyo. Et dans la côté makama comédie, dans la côté makama bonzambe, auto anti-valeur évêque Ayaka. Alors Tosolane avec le bébé de la presse congolaise, je suis là. Merci beaucoup à Guy Soloyan, donc qui est derrière cette caméra, et aussi merci beaucoup à notre boss JB Koumalou, le vrai pétrolier de Dallas, et aussi merci à Moïse le prof dans montage, tout le monde a mis Maïbele au Bokolam de partout, hein, vous allez brancher à 2,5 ans depuis la Suisse. Maman Belgique est à 2 la dame de cœur. Maman Belgique 4 communautés clés en Hollande. Vous avez Ebele engagement. David de lutte doux de caractère depuis la France. Il y a de la Dimabi Mokolam Bele, Nakata Paris. Voilà, Gisolo Fungolanga. Nous sommes là tout en respectant les gestes barrières. Voilà, j'en ai. Voilà, Nazala Emoko, évêque Petit Mukuna. Petit Mukuna, bonjour. Hein. Bonjour maman Nabiso Jemima. Bonne santé. Zambazo sala grâce nde omoni na telemi boyi. Zambazo sala grâce. Nangolu ya Nzambe. Nde Nzamba batelaka. Nangolu ya Nzambe mais avec absence na yo redaki remarqué d'abord tout banon na matanga papa na biso pasteur na biso to tika biso aboy apôtre Mbi Emulaya. Otikali komona na te po ani bato bazaki na balekio na moi niveau obanga ki ba obengano bien comment. Naboya ki kokende po bato misusu bazalaki wana bazaba hypocrite. Bazebele bayaki wana. Yo kanise mutu nyonso yaki kopesa Mbi Mbote wana bazalaki bato.
bato oyo babengaka wa dash na nga na bimisa mikolo yelobaka ke basekisa mokongo batonga basekisa elongi batonga mokongo nde bayaki wana ebele bango bazoteya biso balobi hypocrisie eza ndeko ya ndoki mais bango balakisi Moïse hypocrisie baye lokola bato malamu bamisusu bayaki wana bazalaki na se ya hypocrisie nalobi bango nyonso te bato malamu bayaki bato misusu bazalaki wana bahypocrite ya suka ngana koki kende na makambo ya bongo te wana eza lokola tozolakisa bato lokola toza bien mais nzambe ayebi tala moto oyo bato bakendaki ebele namonaki présence ya prophète Denis Lesi namonaki pasteur Mukuna namoni papa na biso Patrice donc ngaku biso kotoka tu ne comme si ma ba émission tout au mikolo oyo prophète Denis Lesi amalaki kosala donc face à face na pasteur Mukuna do ngeza pende yindi tomoni climat normal mon papa azalaka respect na mutu nyonso. Mon papa évêque Mukula Pascal Tikazamba Lola Pambolo yo l'homme charismatique Boyka Mubali Atembe Mula Wanfiondo papa évêque Pascal Mukuna Mula Wanfiondo Lingalaksa Mubali Atembe Mbenga Mubali Mukwantombolo izayete babenga kasoki eritinde Mukwantombolo fete héritier faire golande Mukwantombolo Ferre na yebite na yebite makamuna bino wana nga na yebi kaka ya pasteur Mukwantombolo lobi wana na yebi yango te da yebi ka mula wanfiono lokola nga mwana na yeba zobenga petit avec Mukuna chipinga wa baloshi nga yoyo na telemiao oye na ndenga maboko kutana na nzamba lola yokanisi na nzamba lo eza na mukaya ezate litite ezate loko ba tenine taboye faut ba lati songo na ndenga sacerdoce ko yete onka na sentiment ka boye za bilama mo bepe yo ki komona nga évêque na évêque ba comédien nyonso c'est ba lati ko latsa oh mon père alati sangai yo lingina lo banini yo litozo ba vidéo to cha oyeba na évêque ya ba comédien nyonso za la lité ya kana nga évêque na ye la nani frère John pasteur John frère John nga évêque na ye OK na évêque na bango na eloko moko boye lité ya kana tanga lekana ba mission alobi nzamba zoe quelque part le loi comme grand. Donc ça veut dire à un niveau noté. Ce que tant que yo fingara lité à kanda. Pour lité à kanda asala oni mutaka na Yesu. Abali mutaka na nkolo. Beta na vimba so ko vimba na pasuka so ko pasuka. Ana ba slogan yo de boelani. Alobi nini vimba na so ko vimba na pasuka so ko pasuka. Aloba wele la kana frère lité à kanda le côté. Frère lité à kanda yoka. Na wele la kana le côté ngama benanga na za contre bantivalé. Des antivalé. Oui. Mutu azoloba nini alobi oh nako papola yo nako sipela yo quel pasteur nina matana chera papola muta azipa ye quel pasteur aloba nini nako fing Nicolas Acher oyebi eloko babengi cher eze loko ya mutuya nako kiko matate na cher nakene ko sala babuso bananga lokola ya baiser bembe nakene kuna na kata cher te c'est que cher pe bo komisa ngo place ya lidobi ya ikobo et bon to lo banini ya solo po muta matina cher alobi na kofinga okofinga nani okofinga nani okopapola nani okosaka ina ngala ko papola mutu boye ngabi omoni mwana bana oyo bazoya mike lobi lokola bana lokola Brad Duma mwana ya Niclette Duma noko ya batu ya Didier Duma na France famille Duma wana bayebisanga balobi évêque Zalakimi. Nalobi papa na ko Zalakimi ndenge nini lité ya kanda zo mi pesa kombo mutakala na nkolo. Donc c'est que pas na ye vérité na vérité nga bi mutakala so mutu mutakala. C'est que wa ba mo ndenge nini busoto. Batu musuba zo mi pesa mitakala na nkolo. Soko zongi na bango baza ba fude gadara. Bato yo bazalaka na cimetière na libanga bimeli Yesu zo sala boy. Ye wana. Fude garame azo tambola. Ngana mona ka ye fude garame na mona ke musala nzambe. Garame azo tambola Afrique du Sud Dubaï bientôt OK poto France. Ça tourne na ye. OK. Ça tourne na ye. Azo ke ne France ba misusu ba kimi poto ngosi. Wana. Vale to vana tana malukutoli ya pondu na kei. OK yo zongi nini? Tumbola pasteur John. Na tumbola yenga na komi nani? Pasteur John auti Ukraine. Auta Ukraine auta Europe telinga te. OK? Ngonga no suke betite kobima te zelangonga na yo okakene ko lia bikedi ya poto pamba dojo le ma foloto to ya poto
T'es sur la porte de la kitoko. Ah, ezalaka kitoko. Ezalaka kitoko. Poto nyonso ezalaka kitoko te soki ezalaka kitoko. Mais frère John avandi. Te ya lobi ya msusu nzambe oyo musala wakende ko sale koki kwa zonga mabela. Alobi anyokwami akembi. Akembi la ikri. Tolo baka ah, place acha a, place becha b. Abi akembi. Akembi kuna na Ukraine. Amoni kuna challenge oyo alobaka challenge ekangi ye na tolo. Alobi na ko yako kufa pamba. Ezalo kola mutu ake prison na angenga. Azoli ama foloto to alembi. Alobi azong. Mawe, asufri. Net lite yakanda na loteli yendoto. Lite yakanda ifala bala na yete. O lite yakanda ifala bala te ye mwasi abongela ki ifala bala na namanike. Manik de John. Donc président Junior Moyowabu appelle ko. Voilà. Il fallait pas bala na manike. Manike ah Manik de John. Manike il fallait pas bala na lije yakanda. Manike am kolo lite yakanda dans jeune. Oh, makamulite yakanda salaka. Na manike na finga kabati masasi kalikile. Balinga ki babala na. Eringa sala dio. Yekuti ko toucher te pour makamino lo bageswa ka ete tanga ko beto mo ba mo ko swa. Ngapi na fingi manike te. Lobi ke non. Manike bala na yete. Il fallait lite yakala bala te akine ko bala na ta manike. Na fingi manike, manike na fingi yo. Na fingi yo te. Oyoki tolo baka. Lite yakanda longo nduma na kolo lisusu. Akomi lisusu nduma na kolo. Ya tambola ko telema ba pasteur so botama mabe. Ye pas tambola mabe. Ndenga lo bakena lo kutandenge. Ya to finga batu. Ya speaking de papa prophète de l'Est atiko kosa to kazika na maya moto. Mais ça vérité. Mais parce que Denis ça sika na maya moto te. Azika na moto. De maya moto nini bako dinisa mutu na tono. Seke maya ngo batoka ke na kopo batie mutu awa. Te akota ki pena nzoto. Soka kota ki aziki kaka wa ndenge nini. Te tila banzoto koto. Botika biso mama. Compagnie ya Jaribu na Mekako. Nde sala bon. Oh! Compagnie ya Jaribu na Mekako. Nde loko zo sala bon. Totika Jaribu totika Mekako. Mikolo na zolo bela batu nyonso bazo cha choko. Choko est égal à C4. Choko tambola kaka na C4 nzela moko. Ndeni. Soko tali mutu nyosa achaka choko. Tala yazo ya munene na choko na C4. Na mabunzi bo. Asangisaka choko na C4. Choko est égal à C4. Voilà. Évêque. Tu na mekina ya moto na venir ba Diana, to bungsi actrice munene Diana Makila mascotte. Nga no bengi mimi la douce, tambo sola ne osati douceur, le lo aza souté, mais ndeka ba question mtakufi na sima na ye liwa, ba belé lelo peut te mona. Nyonso mabele ba komba Diana. Diana boto abetaki nani mosinjo. Diana salibo, musukula kutu ko seku saye, musukula kutu ko no ba belé. Seku sa Diana. Prophète ngamna lobi na ko seku sa Diana ngayo prophète nini? Yo, ngande feki ya Diana. Yo ko seku Diana nini? Mutu na mutasala musala na ye. Assez d'assez combien de jours c'est ye prophète wana lobi nini? Alobi que non, ba permettre ye kaka. Ndenga za bongo avant misa Diana ya kota ka na morgue. Ba pese ka temps. Wana to komemela ye bana makala ta 119. Da beta ye. Soki Diana sécurité to tsipie bambata. Botika ko sakana ko luka ka bezi na Congo. Tu la liwa mutu. Eh. Mususa lobi o mutabo ma Diana za na poto. Diana ye asolola kana bakufi nyonso bakufa na théâtre. Na ye bisio mama kende na cimetière akikole tonganda kunona kikole lokola bakufi bapesa ko ba message. Soko lobaki Nzambe mutapesa message na ngana lobate. Lokolo lobi ke bakufi nyonso bakufa ka bayaka ko pesa message. Kendo vana na tombo ya kikole to na nétropole. Oyoki Kendo vana na nétropole po bakufi bapesa ko message. Voilà. Lufunu na bino. Mais mutu babi ke mutu abomi Diana za poto Hervé Aurore mobali na ye par rapport que na wanga na poto abomi ndenge nini? Na souci te choc. Choc. Ah, maman. Po alobi ke non mwana za mwana te occupé su ye. Soki Diana kufeli mobali akoka musangai. Akufeli mutu. Ngane mutu. Na lobi soka kufeli mobali akoka musangai. Mwasi lokola Diana. Taye van. Mwasi ambishi. Pembe option. Okufela nani? Mobali. Mobali wa Zambet hôpital. Batiraka tifoidi wan, malaria wan, sida wan, pota mbasu wan, pota njoko wan, maladi ampeseka na mbetu wan. Nde okufeli ye.
Passe ya bolingo c'est kaka na bolingo. Passe ya bolingo. Choc à bolingo. Et c'est la kaka na mbali mususu. Ba pesi yo choc luka mwasi mususu luka mbali mususu choc wane sili. Kisi ya bolingo za kaka muninga nepe mbali. Donc c'est que personne na bolingo to kaboni pona zolongo la choc fona linga kaka. Bolingo la choc luka mbali mususu. Kisi ya bolingo tala ba chéri na yebisa bino. Kisi ya bolingo eza kaka bolingo mususu. OK, na comprendre. Soko kufela mobali kufela mwasi osala perte. Po kisi ya bolingo eza kaka mwasi mususu. Boboyani oluki oya leki yepe avandi wana. Kisi ya bolingo efuta makaka na mobali mususu. Efuta makaka na mwasi mususu. Voilà ce que le bateau va dire. Il faut la kala kana ta pongi ya choc leki olali ata pongi. Kioke ndeko bikufa. Chia, luvunu. Na komela mai. Déjà ça au pic 15 boules fufu pondu makelele na tondi histoire katani. Voilà. Et puis là mususu mamuka baliwa oyo kaka tout autour aliwa Diana babisu ba parmi bato babomiye batangi fatu kayembe batangi Omar Kabongo nzamba pambolo yo papa. Tonton o babike non ya gabi pas la casse. Songi président ya basongi songi nyonso Omar Kabongo. Azara songere. Kelo tuna kombona ye ngwana président ya basongi songi. Il y a bon za songo tobo. Omar sa caméra kabela ki songi songi. Oh ye moko lubaka kombona ye ya ngwana. Omar Kabongo chef basongi songi président ya basongi songi. Voilà kizonga ce qu'on a question nga nde na tuna ko na bib à part nde balobi par rapport à Hervé Aurore babi susu ya Gabi Fatuka et Bebaza derrière. Ya Gabi mutamemaki na hôpital lesi. Botika ba bêtise. Yo yebi shoko ya Gabi azana ngona minute. Benga bango ko benga ya na famille. Ya Gabi mutakendaka na ye na hôpital liboso. Ba ya na famille. Natala yango na image. Ye pa ya kara mama sali video. Natala yango na image. Ko alingaka ko lakisa video tumba. Mais bazalaki ba komaki otambola na ya Gabi. Siko ya kobomende nini? Botika lokuta. Botika ya Gabi avanda za mutu déjà koli azana ba tension na ye. Bozolo babo mutu azotambola na ba tension na ye na nzoto. Boko c'est la ke makam. Côté que bombe Karine Yama lazo manqué yabi yoza na âge maman langa na ko so l'autre poza âge maman langa. Karine Yama. Kasi eloko zo bomisa bito na théâtre respect mkola zo yeba na te mwana zo yeba na te. Mutu ya zo éducation na ndako na ye soko yebi ki aza âge mko na mama na yo koloba te. Fo banga mama na yo. Tant yo moko lobi ke oyo aza âge mko na mama na nga ozo répondre. Ozo impoli. Pour mutu azana âge maman na yo okoki ko répondre ye te. Oh ya solo. Oui. Ngande éducation ba pesa nga maman nyonso aza maman te aza maman. Loko abota Gaïtan, il fallait respecter ya Gabi. Tango zo manquer ya Gabi c'est que manquer maman ya ba Gaïtan. Voilà. Ah, on le dit bien évêque. Na loka bien pour na évêque na bango nyonso. Soko boya kanga pembeni na pesa catholique. Théâtre na biso congolais comme faible à cause ba impoli, ba impudique, ba toyo bazoya na bondako ba memi na théâtre. Bolo baka boza ba intellectuel botang. Biso totanga na biso te. Mais na mankaka mutu te. Mais bino ba intellectuel, minoko kaka boy, ba diarrhée de la bouche. Basunga bino na ba tetra ya munokosi. Oui, mais l'homme c'est la moins inquiétant. Na minto boeto net la réunion entre ba comédien na famille parce que famille ba lobi vendredi. Ba comédien ba osenga moi une semaine susu. Parce que yo était que évêque. O kosenga que non, famille et yo ka ba comédien. Et ben lisu ya famille de. OK. Diana komi ya batu. Oh. Et ben ya Diana za ya République mobimi. Ba songi wana. Ba pesa bango banini. Ba tetra de la bouche. Mutu lokola Costa Notrao na Clermont na Clermont ayebi singa kelobi ke nga évêque nga na za mwana poto ya tongo Costa Notrao mwana poto tongo oyo mais ozano lité ya Canada asa mwenda elenga avion plusieurs fois nga pe na mataba avion na tamboli 8 provinces amboko oyo yo za la province eza avion te wana za nzete ndenge morote eza ndenge mote Christian Mabanga enambo Kisa mabanga endambo. Ayebisi nga lobike petit avec okoya. Ngana okende poto mamo ya Canada, France de États-Unis. Ba moke. Ngana okende mutu ya poto, bino bozo okende na mabumu na makolo. Tika boyoko. Mutu ya poto za Canada na États-Unis. Et wala personne appelle na contredire yo. Archevêque Loboba lobi poto to ba poto. Ezara misato. Nini? Eza France.
eza Belgique, eza Londres. Au Canada, tout eza pototé. Yo so balanga poto na États-Unis. Los Angeles. Ba personne Los Angeles. New York yan coulé. New York yango les autres dans la main. Otika ba bêtise maman. Oyoki, otika ba bêtise. Mutu lokola tuski nze les jeunes millionnaires mobile à Pembe. Éclairage Anjili Mobimba. Muninga ya jetem charge Anjili Mobimba. Motema ya Jenika chama incarnation de bourgeoisie. Pasteur zo boaka avec. Il a sikuta yaka na ba liste misatu ya auto-vexo. OK. Pasteur ba warrior. Oh. Soki bolobi ya ba warrior nga na koloba ba warrior. Ba warrior. Oyoki tutika ba bêtise maman. Oyo kangai. Makambo na zoloba. Christian Mabanga Enambo. Ah, pasteur kono bangi bi. Mobali ambinga. Ah, pasteur mo lia to tongo pe na Clermont. Comment lia bien. Oyoki? Nicolas Duma. Muninga ya nani? Muninga ya nani? Muninga te leki abatwa Didier. Textuellement littéraire. Duma. Textuellement Denis Les. Nani? Textuellement. Bango bayaka na ba papier. Textuellement qui. Ngana yaka na papier te. Non mindomba na Angleterre siko zali nazoye biso nzamba lola pambola yo. Petit effet comme on a eu mikolo yo papa effet comme on a baxé l'ingéza chipinga baloji. Chipinga baloji. Voilà donc to komi ko kenapso na suka. Chipinga baloji volo tu nezanini. Mobala makasi mobala. Chipinga baloji za muto ya silisa satana temba silisa bandoki tembe. Eboyo sa bandoki. Mutu ya mbinga. Kasi ya mbinga. Mbinga na bandoki chipinga. Vanebi. Chipinga baloji. Tango zobenga koma wana fochaka na mapeka chipinga baloji. Oye na mbaso kutani na chipinga baloji. Nataka boye chipinga. Chipinga wa baloji. Chipinga wa baloji. Bongo Ah chipinga baloji. Babaksi disusu. Mianda ya kala nje ya lelo. Elobi nini wande ah wane za pass nini mianda ya kala ki ya lelo elobi nini balwa ya kaleza ya lelo te soki balobi na kende na kimongo na koyebso bakumulu bafita ntaka bakayema bakayemi bakumba wenge bangela nkema ngelangela tape bakanela likango akaneli etape bafila ntaka yo bongizanga na za mungale te na za mongo bafila ntaka na bafila ntaka yango no lobi mama ochola binda ochola mbongo yo mtosana mbonda lakisa mabina. Tu parles très bien, mais tu as étant donné que tu as longue de la maman matanga parce que le lieu de la réunion était au sol. Moi, tu as maman au bas, le banan, on t'est pas de yoka, ce qui famille a décidé nini. Moi, le moi, mon kiel, les kanya, avec Nabi Okota Makamunyoso, n'était pas au banga, que le baman dossier à bague. Dossier à bague. Est-ce que vous collez bango? Dossier à bague automoni pena aigle el campo de rôle les pimpe de molo yeba comme nyoso fali pour un concert azo pesa ndekone daju mbote to bengi soka rare bague longwe à la zongsi botala ki ango bienté et ça qui nini na mona ki soki jeune na bino wa nani musicien daju ndeko na biso daju azalaki kozongisa bague na yena musapi bozika bakateli yo kaka ya ndambo wana bazongisa ibandeli nango bie nga natali yango dajwa azozongisa bage na isoke bujake ezaki kozeba ye azozongisa tango fali ya yamba ye ya yambi fali simbaki deja botango babendani bagrisaki nanu ezalaki bakoya monaki dajwa kendaki akoya boye tango elongwe etikeli na mabuku mais bino bato ya YouTuber bato YouTube bozana misala ya mabe te développer boke bo baxi mungo bo baxi prepare bo secret ya ngorond tango bo secret ya ngorond bokomi ofali ya yibaki baki adaju bendi potango daju makamwe atango daju makamwe eloko elongwa te mais mutu alongolongo ndenge eza aigle aigle fa benda atanyoka memi yena nulikolo tango zo deposer yebike okutana kina aigle sika pesa ki daju a pep ukutani na aigle aigle royal peli susu ya atombolaka atomboli yose acte dans ma baie mais yo mona ngo bien acte dans ma baie nani netinga pesa to pesa nombo te pesa mbote zela pa to bendani boyi boni boye ko boni boye pesa to pesa zela ezalo kona na bendi moto na yutala ndeko sokanga ngai kasi boye na la soti ke babo yo ko senga soki nani kuna azotala boyo simbe ngai boyo wala mwasi nazalaka na yete ko mona biba moni ko c'est mwasi mwaza poto choda misu obanga boya poto nyonso nazana numero ya mwasi mokote ya poto nyonso tena batio kate bakochanga kande ngelongi mabelo kola boxer boy
Voilà, merci beaucoup Tokomi Nasuka. Évêque, au conseil nini leloyo na ba comédien parce que makambo pasteur Nabiso de la foi à Lobaki, ba comédien na botika ki lesbianisme, botika ki pédé, botika ba kisi ponzamba longola liwa. Denis lesi à lobi ba comédien ba kufa 7. Jusque la banda Lobaki ezaka 2. Donc etikali 5. Okono ko averti na ba comédien. Asa prophète de la nani? Prophète de Nzambe kuta tindi mutu alobi kende ko yebisa mutu wana azokufa. Mutu wana ya lobi prophète ya yebisi mutu ke yo kokufa, sime yo ozokufa. Yoki? Tango pesi mkongo ke iboy, mutu amandi ko lela bolamu na ye. Nzambe tela ngai. Tela bolamu na ngabo boye ntel. Nzamba yebisi mano prophète zonga. Kende yebisi na bakiseli mikolo na mukili. Nzamba za capable ya koyebisa pe liwane katani. Basa batu te. 7 wana liwanwe komi nini? Ai baza 7 donc dede ya ba kufetika li 5. Bon wana botika ki pédé la ki lesbianisme. Ngape na lobike. Ba pasteur nyonso ba makio na soki bobongo mitoma te bozokufa. Oli ba qualité de qui? A qualité d'évêque ba comédien nyonso. Yo ndé ya ba comédien ya Nzambe te. Na ta ya ba comédien. Oh Nzamba sala acha évêque te. Tant que évêque patriotique na communauté moko boyende évêque azokam to évêque ya réveil yenda azokam ngasko na évêque na wapi na ba comédien nazokamba ba comédien na lobi boy yo mto lobi ba comédien ba kokufa liwa ba comédien pe na lobi ke ba pasteur nyonso makiona na ba prophète makiona o ba sala miracle la lokuta na fongoleli bino ba tombo ba zokufa na fongoleli bango ba tombo pe ba kufa. Moutonyo sosali la Nzambe na bosolo te akosaka oya na atekaka mades prophétique mungu prophétique mai prophétique ya ndenga lukuta okutana na Nzambe afongolela bino pe batombo. Nzambe kanda Nzambe bango mutu bazofoke ba volcans osiliki na siliki bino ko bimana bana batu na babiro kaka bino ba makioniste tikakoa na bandi koloba na ba kisa ba mfuti mambo komi nango wana wasi ko olobi ke na o confirmer ke na bimana na Sandrine ndenga lobai na bino Sandrine na tanga lobaki makam na yengam na lobaki na kotaki na kata Sandrine na lobi bimis eza lokuta tena tuni soki na kotaki na nzota Sandrine na lobi bimisa makam Sandrine azotubela abongoli motema ngana kanga munoko Sandrine eza lokola kuna oyi nani sero oyo asa na poto nani Namida mais j'ai 30 oyo tobenga mais j'ai 30 aboya 30 akoma nani Marie-José tubela kuna biso toyeba te tangu nani 7e baga azo tubela ngam na tindi tubela te nanu batubelite bakotubela bakobimisa ebele na mpwasa. Voilà, merci. Eloba pichumansa kala te tokoyeba bango Yesu na misala na bango ekobima polele tokoka luba Yesu we bapela tiluba pela nazamu lubas olinga kala te toyeba bango Yesu naloba to nazamu lubas. Merci beaucoup Tokomi Nasuka évêque ya ba comédien nyonso quel conseil tu peux prodiguer na bande kono ba comédien pour que bolingo pende zala tombo na raté que to matang muta kufi ba marebele o na o baloba la raté moyo aolela kaka limbisanga Diana limbisanga ndo ba kina binemi même ti Diana kufi okoloba nini bolingo la ba comédien bolingo lokoyo ya munene gati na lingombe tolinga na beto salisa na Yesu na bulingo ya Nzambe bolingo zeloko ya mutuya na ensemble ya bato oyoki mama bolingo amour exceptionnel te balobaka nini eyebi soupçon te amour eyebi soupçon te amour mutu oyo alingaka mutu ya solo akokokanisela muningane mabe te ata atiki ona mobali akokanisela mabe te ata atikele yo mobali na ye otala amour yango wana bolingo même na Congo eza te eza kaka bakobede te na kala to bana kokola mwana vaza ke kolia fufu pa ba vaze ezalaka lisusu kokoma obanga bakindo kokoma yo soko lie fufu mama na kobete yo ekoma kindo okay moya vaza ya kotika mwana ne pa ba vaze ezalaka lisusu te kema be kotala bana ya 15 to yebaka basakana na ba sous-vêtements na 15 bakenda wapi
bakoma bagu muchuchu génération Android yoka faute de teint far ajout azuma bela chebo inasto atalisi baba vaze yewan pe ba sente na haja kenza bazozo bade ba sente ngamta liboso na banda yango ngamta liboso na banda Sony avec son ami a boeta mulai makambo le besi la té donc le biki obi bolingo do bozana bolingo donc mona yo clé ba comédie bazana bolingo c'est ça bolingo e bana na batata eye na ba mama ekiti na bana ekiti na ba kokololo. Merci beaucoup ndeto sengi bango bolingo. Voilà donc merci beaucoup to comme na suka ba dédicace na yo voilà ba dédicace na ngai ya liboso na pesi Romede Giga mobali atembe na pesi lisusu mbote na ngai président Masumu président na salim président na pesi lisusu mbote na ngai na gradi mwanda rau banki mobali atembe mobali oyo azobimisa solo ya poto basi bayaki bauti poto Romede Giga na gradi mwanda baza na Kisasa na bosani te lisusu Costa Lontrao esiko zali na clamo ya yo yango yo zamba lola pambola yo divine dikila zamba pambola yo Jenika Shama zamba pambola yo divine da Cruz mutatika bilamba na défaut zamba pambola divine da Cruz muteki bilamba ya solo bilamba ya qualité zamba pambola yo numéro ya téléphone nangiza plus 243 84 44 035 11 plus 243 84 44 035 11 Lukangai page Facebook nangai zali petit évêque mukun soko beti petit évêque mukun moni page Facebook nangai Zambalola pambula bino Zambalola akanisa bino pongi malamu na bato yo bazana ngongo na butu na bato yo pe bazodi na balala nzamba kanisa bino na pamboli yo pe mama mama na biso Jemima Nakati Komboan. Merci beaucoup. Donc, c'était avec l'évêque, petit évêque Mukuna. Donc, c'est avec lui qu'on essaie un peu de parler. Le sujet d'Akimo Ebele, vous avez vu comment est-ce qu'il a parlé avec beaucoup de franchise. Voilà, tout est bien qui finit bien. Je dis merci beaucoup à Guissol qui était derrière cette caméra. Merci à Moïse, le prof dans le montage. Et surtout, merci à notre boss, JB Koumalut, le vrai pétrolier de Dallas. C'était Gros Bébé de la presse congolaise. Je vous retrouve prochainement. Qu'est-ce qu'on a par rapport il y a réunion et puis au revoir. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. Pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge kotambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba. Bon, toujours souhaité pour vous Zalati, pour ma camarade Zalabia. Mais espérons que vous Zalati et aussi la nzamba va aider sur vous Zalati. Ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi Aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo au consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Hey yo Kania!